eza passe tozangi mingi. Charlène, il y a un moment je ne sais pas. Les sons de tirer nos artistes et comédiens. Yo kanga masuna nzambe makasi. Parce que so kanga mina nzambe ata soki okufi lelo oyebi ke o vivre. Eza passe mingi lelo c'est pas ça ça qui mais pona biso ototikali totalela nzambe. Totalela nzambe. Nzambe abatela biso ata lelo soki tokei mais tokutana na nzambe. Eza passe passe na vandi Nathalie mwasi na ye Nathalie bana bazolela. Ça fait très mal. Ça lui passe ma case. Un peu na bateau non c'est pas sans souci. Na on va continuer toujours pour l'ingaï pour immortaliser. Non c'est ngabino botika mwasi na été. Toyebi biso nyonso chaque fois na lo bango. Auto perdre ya na ye, a perdre papa na ye, papa mobali na ye. Lelo a perdre mobali na ye. To baka te to eka a to leli to lobi to lingaka ya bando se pesa biso. Mais malamu o to nga quand même tout ça pour na sans souci. Tout ça là on a mwasi na ye. Ba pasteur, ba maman pasteur, oya mine na mboka na biso bosunga mwasi wana vraiment. Ayo qui passe mingi na motema. Biso ba artiste to tika paye te to sunga ka les temps à autre ko benga e ko sunga ta na 100 francs au papa bango nga sala to sala pona bango. Ils passent que son âme repose en paix. Merci maman Charlène. Je crois à côté de maman Charlène, tozalina maman, narani si ozali comédienne te. Ozali parmi les fans, il y a sans souci, qu'on s'est gâté parce qu'ils ont les lotés, et ils ont famille à sans souci, ils ont famille artiste. Narani au lingara et mingi, on a qu'on zapété, on a vraiment yangabor na télévision, maintenant yangabor a commis un cercueil, entouré avec plein de gens, bazo lelaye. Moi le lobani nous a nango maman. Moi le lobana za nango na kobakisa en tout cas. Na yaki a lokola moi visite na en Afrique du Sud. Mais na yoko na liwa ya sans souci. En tout cas ça linga passe ma casse. Merci maman. Moi liloba. En tout cas papa na passe. Banda papa sans souci akufiti lelo. En tout cas motema nangezo sala passe makasi. En tout cas tozolela groupe Chama mobimbe maman Charlène tozana matango ya kolela papa sans souci longina maman biso. En tout cas na mwana mabe mokote na papa wana na ebaki ke un jour nga pe na jouer na papa sans souci mais lelo ekotika biso to yesima ke to mona pe ba papa wana ya mikolo bate ya pe biso to vanda pe na bango en tout cas isali biso passe place akei ya pe na boboto nzamba yamba molimo na ye mami. Allô papa lambelambe bonjour to monio awa to ebite bisa biso na yo osani na yepo na le grand baoba Luambo Makiadi, il y a théâtre. Donc Luambo Makiadi, il y a théâtre sans souci. Merci. Maintenant, quand moi mingi ba musicien belé bazala so ba comédien ba kufi ba yakate. Mais ba comédien ba so ba musicien ba kufi ba kendara. Mais comment on lelo mais comme si biso vraiment. Dès comme ça binoté parce que nga sans souci déjà bangana ngai to comme déjà famille. Traka ngana madilu to ngelo komona au jazz. C'était tout le temps ndako madilu to tamana madilu voiture moko. Bon, sans souci à beau frère naé. Donc on a vraiment la famille na bango. Donc ça on a donc j'étais obligé dans ça là. Comme na levé du corps mais na kota Jésus bima ki mena landi yango ti na tourner nango ti na suka na otika yawa. C'est qu'on a zongo na ndako. Kweli biso lelo do tsolo bakiazaki vraiment Luambo Makiadi ya théâtre. Oui kweli biso lelo vraiment to yebi to kokolo bapeni. Na batu oyo ba yebaki ye na ba fan na ba ndeko na ye na libota ne kokolo bapeni. Na libota na ye na oyesa bango ke bo bo bunda te pona mbongo ebimi na matanga sans souci. On ne se va pas pesa te ba pesa ko na kinso ki tsango na pembeni. Bo pesa na famille bo kabola bo tika na parce que bende mi bali na kata famille na bino ba se balongo. O ba lo sa famille ndenga na yebi ba famille na bino. Mado soko zaki ndambu o tsango na pembeni. Oye ke kote o na pembeni o azu ndambu po tala ka bende balongo. Hein? Et surtout na sabino boye ba kombo nzambe. Wana ni liwezo na bino ka pa na famille na bino. Bo so sala bo moya famille na bino. Liwe kona na ndingo na te basambela mingi parce que lelo ataba tubaye ataba konzi baye ataba nani baye ba osekusa ete vraiment sans souci pe mal boboto vraiment ça pena Luambo Makiadi ya théâtre vraiment que son réponse en ouais. Merci Violando merci.
Non, sans souci, nous a quitté sitôt. Vraiment une grande délégation qui vient de Belgique, précisément à Liège. On a combo ya maman, maman Léa Tambi, a outil précisément à Liège, quoi, qu'on est sans souci. C'est pas facile. Tu as contribution à Ezani pour la Libota. Et puis comment il a senti la mort de sans souci effecté Nini. Papa et pas si pas à terre, na biso là to kola to sota la papa sans souci. Alors tant que soyo ko sala ba makambu na oyo kike mutu bo akufi ozoyo kadera sans souci to ki passe makasi to aza mutu asekisa biso banda bo mwana eke na koka otika bongo te yango na yena na pe famille ça déjà contribution na présence na déjà sa contribution pour la souhaiter famille premier pour le message nous a na moko na bana poto oya kozonga okamela bango par rapport à liwa sans souci bana poto ezaka pasi na biso ezaka mpona papa sans souci te eza mpona papa dudu visa